artiste vraiment il y a un artiste on a le bango bien qui on a collé la tête au film para na ya yini pour na lutika ba film para baninga mama mi wana kufa na lamba fufute fali alia fali ko kelele ete parce que to yebi nana lelo azaka les bien les pour na Karine si to yebi lelo fali na ba pesa identité qui pede ye muta pesa identité qui pede wana eza Karine uta munoko ya Karine donc mutu na samu sa fali bongo on va mabana ti samu nde bazo linga problème wana ezala na ye moko artiste entourage na ye ba bazo tinga ba finga ka Koffi Olomide alors là c'est vraiment quand c'était mon ami parce que maman a beaucoup libéré avec Karine à Zabate mais à 100% maman l'intérêt tu vois si maman quand c'était mon Léna te maman quand c'est la Léna hein maman quand c'était mon appel Léna il faut que comme appelle la Fali asa mokola asa mona moketa asa sobate asa mayeli on comprend Fali asa mayeli même si koleka pe bato misusu pe asa mayeli faut qu'on fasse attention donc Fali asa sobate ka ondima moto abongo na facilité aya pembe na ye donc il passe si ta page ayaka kotala Karine abi pesanga mwana si ta page ye moko azalaki pembeni wana si ta page atambola na Amerika mwana ne partout Karine azo mwana wana na Amerika filimango bebani na si ta page akeko kosa nini yeta lesa la si ta page eza ndenge na ye Chancel Mbemba asala dépense bele pour la Karine na vie mais tala lelo afinga Chancel Mbemba na mwasi na ye Héritier Wata tala mobolago bele asala Héritier Wata Myriam Wete hein bato nyonso kaka bazalaka mabe affaire Natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika. Voilà, merci, vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup Congo Température TV, Otoloba Kavite So Wapi, Bandeko Nyonso Basepela na bo solo na musique avec votre humble serviteur Héritier Ibula, Mouyaka na bango nyonso après Joe Poster, Zalande Richard Mwini, Bakoko à États-Unis, pourquoi pas le padre, Blaise le padre depuis les États-Unis, Vivoski, depuis les États-Unis, acteur Rigan sans père, homme vrai. Merci beaucoup à le Dieu Tout-Puissant, Zambalo, la Oazo Batela Zakosunga. Moto Peli à Makasi, Moto Peli entre Karine Mokonzi, Koffi Olomide. Ici on cite aussi le nom d'autres artistes. Est-ce que est-il vrai? Il y a une réaction par rapport à Magamweza Roleka. Bandeko ope ba soutenaka Koffi Olomide bazana magamba koloba bato bazana posa koloba. Par rapport à la vidéo au Karine Mokonzi aleka na actu du net. Il y a des causes. Il y a comment dirais-je, il y a des contrats pour parler ou salama verbalement entre Karine Mokonzi et Koffi Olomide. Ça embrouille un peu les mythos comme embrouillé. Pourquoi? Parce que solo là. Oyo Karine a dit Koffi Olomide ou Koffi Olomide salati. Tola n'est pas réaction avec Sandra Kazadi abande ko benga Karine sala boazongi sabotoni to yeba ba réaction na nyoso to ko poser ndeko ba question aux en ligne o to ko benga sikoyo ndenge makambo ngo ekenda ka donc en tout cas bandeko to ko lamda ye ninga ko loba par rapport à makambo nyoso ndenge ko leka to za na en direct. Bonjour madame. Bonjour Bamba c'est la ville. Boni okuna. Allô? Allô, Boni okuna. Ok. Ouais, bisope na ngolu, c'est bon. Nani posé une question moza na mboka France, ba déconfiné déjà. Ah, ba déconfiné, oui, oui. Voilà. Bon, ce que c'est par rapport il y a des réactions au boyokaki na l'égard ya Koffi Olomide ou s'appelle Sadi Binote et tant que boza bato pe bo soutenaka artiste boza na droit ya koloba so bomoni mabe moko ezali. Bon tolingi toyeba est-ce que problème nini o eza entre Koffi Olomide na artiste o ya bimisa? Allô? Allez, vous crachez. Ils ont craché. Question nango yoti. Na yokite. Na lobi boye.
problème nini oyo eza entre Koffi Olomide na artiste na ye oyo abimisa? Allô? Non, mbote na balandi nyonso bazolanda. Donc allo nazoyoka. Voilà. Nabi mbote na bato nyonso oyo bazolanda. Mbote na nyonso bazolanda na okipe na question na bien otuninga. Bon, mpona biso na part ya Koffi Olomide aza na problème na artiste wana te. Donc problème eza nini? Bato kaka oyo babanaki sango nde bazolinga problème wana ezala. Na ye moko artiste entourage na ye bazotinda bato bafingaka Koffi Olomide. Si bazofinga mama ya mibongo ti bazosala makambo nyonso wana toyebi na biso baje wana ndenge ezoleka. Mais ezali mpasi mpe mawa Koffi Olomide na part na ye na batindi motu moko taleka na televizio afinga mama motu papa motu. Mais tozokamba bamo oyo ezobima mpenza mabe bato basalaka bango promotion bazofinga bazosala balive bazofinga. Nzambe aza juste vraiment ye moko artiste wana alobango bien ki oyo akoleka na televizio kofinga bapara na ya yini mpo na nde azotika bafinga bapara baninga mama mi wana akufa wana lamba fufu te fali alia aza na bolamu mama wana akufa aza na bolamu moko te asala fali mpo fali lelo atikaka bato nde balekaka na émission bafingaka Koffi Olomide wana ezosala vraiment pasi na bato batinda bino bofinga bamama bato boyebaka yango ntango pasi koyela bino bozala bino moko bato batinda bino baozala te kofinga moto akufa mpe kofinga mokolo yebaka ntango pasi koyela yo okoluka bato batindako batelo bamonana te oza na pasi yo moko. Pasi ezalaka te kokota prison pasi eza na ndenge ebele. Moto mosusu eza te soki azoloba te azotika bino kati ezoba azazoba te. Moto mosusu azoloba nzambe talela likambo oyo nzambe akopesa switi na ye. Tomona bana mi batia mikolo misabe basuka na bango basuka mabe. Donc bato azotinda bino boza na bana na bino fo bokebaka ntango azotinda osala motu mabe ofinga mama motu ye boza na famille oza na bana na yo lobino bitango likambo koyela yo batelo baozala te osufri yo moko. Voilà, osufri yo moko. Bon, ba audio oyo circulé awa oyo ezalaki conversation ya Mama Wiva na Karine Mokonzi. Tout d'abord nakoyokama na ba audio wana ezolakisa ke mutu abandaki guerre oyo kofongola guerre oyo eza Sandra Kazadi. Vrai ou faux? Allô? Nalobi boye na ba voice oyo nalobi boye ba voice oyo ebimaki awa ba voice oyo uti ko circuler 2 jours avant awa par rapport à la conversation ya Mama Wiva na Karine Mokonzi. Mais kolandisa masolo na bango Karine a bien dit alobi que mutu oyo asalaki makambo oyo et s'éclater makasi s'enflammer eza Sandra Kazadi. Est-ce que ça vrai ou ça faux? Noko makambo to ebanda biso moto mona ndenge makambo ebanda. Makambo ndenge ebanda biso moto mona ngana yo toza ba vegle te. Makambo ndenge ebanda biso moto yebi. Atuka ngana mona otula nanu. Est-ce que nike kwa sa mona mukie? Ebani bato biso okamusanga nike sa mona mukie ta sa mukolo. Soki swani sa ubepe naki baza pena na preuve ki Sandra tozo tinda po nike asa makambo po fali. Est-ce que nike sa mona mukie? Ngapa na zo papa bana na ngana sala mabe ko mutu moko alobi. Eza faux. Eloko na kutu ngana na okipe ngo kutu teloko eza faux. Parce que papa bana na yo ke sala mabe papa bana ko mutu moko alobi eza sasta. Makambo tene banda bongo mutayala ngo tina mutayala ngo na internet. Mutayala ngo tina. Papa nanga bango mbele nikina ndenge komi boy. Siko lelo komi ni ba famille Koffi bazo sala makambo ngo eza sasta. Mais ba voice ozo yoka est-ce que mama rifa mateni pena mama rifa lobaki na ba voice wana. Mama rifa mabe mama voice na lobi mabe te. Mais le roi de la tension mabe ko sala mama rifa mabe ya o mona sali bongo. Mais ekoti na ngote parce que ye Karine pas fallait ko kenela ete parce que si to yebi nana lelo azaka les cibia les pour na Karine. Si to yebi lelo fallait na ba pesa identité qui pede. Ye muta pesa identité qui pede wana eza Karine. Uta munoko ya Karine. Donc mutu na samu sa fali bongo. Afina na mama fali asala na bongo est-ce que fala ko limisa muta bongo? Est-ce que fala ko limisa muta bongo? Donc nyoso zo sala poka ka foka ka koma pemela fali. Fali asa mukola asa mona muketa za sobate asa mayeli. O comprendre fali asa mayeli emsu ko leka pe bate misusu pe asa mayeli. Faut faire attention donc fali asa sobate ka ondima muta bongo na facilité aya tembe
mabe na ye. Mais c'est la sens ata mokete. Loba na yo. Et là parce que esali moi ni pour maman riche fona na Londres, so na na même na Belgique nga porter plainte. Parce que déjà la poto ko sala art ya bongo. Muta bengi yo ke ko sala makama bongo plus zo le karité vous ko sa nini yo te ye maman riche ta sala nga bon maman. Na na wa ebiti ko za ko tena na wa ebiti ke yo spécialiste ko rester ba. Na na wa ebiti Congo Mubimba. Oza spécialiste ko ka photo ya ko pas venir maman na grâce temo. Maman na grâce temo ayana ndaku na ye. Aya botala mwana na zo mama gase bakanga mama gase temo photo atoma beba na gase temo apibia ngo akomi ko kosa ni yeta lolesa mama na mama gase temo abane ko ti akomi ki mukolo mwa moko ni bana na ye yeta ngina olesa mama na gase temo na nini olesa mama na gase temo na nini parce que mama na boko ni bana ne kangi na sabate mais à 100% mama na intérêt tu sais mama na gase temo na lela te mama na gase na pa lela mama na gase temo na pa lela alors oui na olanda yo zoloba na yo kayo. Tolanda yo. Oui, allô, Tolanda yo loba. Allô, loba Tolanda yo, Tokoyoka yo. Tokoyoka yo. Oui, allô, Tokoyoka yo. Voilà, cher internaute, vous comprendre que en direct, Toko bandela tokati, Toko bandela appel. Mais tout channel nous vidéo eza ko circuler. Vidéo za ko circuler o ya Karine Mokonzi aleka kana actu du net o bandeko belé ba pesi ba préjugé na bango par rapport ya ba dire à Karine Mokonzi parce que balobi bien nous sommes la presse, on est là pour faire les investigations. Il faut toyeba tolandela makambo na mutu toyeba qu'est-ce qui se passe entre Karine Mokonzi et Koffi Olomide parce que Karine Mokonzi tolandana ba dire peut-être raison. Et là, on a sur les bandes de souka, c'est que souka on peut battre mon suite qui a bossé ça sur le album il y a mon et puis pendant ils a acquis honneur via Ibisinganze mono na cha mon album na légende to lingi o chango pe na album na yo moni on landela ba promo na ba YouTube na artiste qu'on a encore répondre non on a encore répondre via tu peux ça il faut pas intervenir landement obligé. Pardon, est-ce que bien? Pardon, si sarasiko o senga moto msusu pour le na beba na vie na senge pardon pour to zonga na vie pour na contrer vie mo boy pour na laksa mutu mo boy mais pardon o ya bible ya conscience bible lobi pardon et sa puissance o libéraka ngapo na mona ki le kwa via tikela nga charge mo boy parce que via soli na bien nga mosko etikala nge komo tungisa mais avie onde na kinda na yi comment vient se sanga ah vient ngolo bana nga boy na suka na cause moi gogote 12 ezalate 12 ezakate parce que herba tu n'es pas sans combo ya fallait le bien au limbi sauter Karine kutu nana pe a lobby tokotala nana embaratete herba mo sans ndenge ba dimninga ok nga ba dimnanga tenga so er no ya solo na bonte no ya na che nana a on a che fali a na expliquer siko au moins des fois na siko nga pona problème na senga mais c'est fali place hasard amme ko solo na entourage na ba équipe na presse na ba mikalani parce que je ne pense pas que fallait éviter ma bouquet na salara tia tia na jet privé na simane nga na tala image fallait vendre na jet privé ken na simake na ofinga nga donc oui fallait ofinga nga donc si fallait me make na jet privé ebi msala ken na salara fingira ke bato mais si ko nga na zone zire na camera bo moi rare nga na terrain moko penza terrain mabe glissant pour nga na déborder ko mo bouquet na ko loba te pour ken na ofinga nga ya nga na bisi ko mo nga na ki mwana wana te nga na ni expliquer na télémisa et déborder ezamabe et puis yanga nete katanaka bakoki ko sa nyoso ba sala nga Karine eloko eko humilier nga ezate mais fallait je crois que na posa respect nana pas na posa respect pour ba marier ba na ba famille nga na famille nanga et yebi ke Karine azamu ta ba bêtise ya ba niveau oyo qu'est-ce qu'on t'a mal entouré c'est Fally pourquoi c'est-à-dire au moins on a sali 4 ans et demi na clash sur Fally donc comme ça on va Fally basala bata Fally ba etikini bakosani na WhatsApp net ba linganga ba bengisanga tina appartement na bango na kota bacha kutu dia na caméra boule na bango zakinde na koti bongo bakangela nga ba violer nga ba betanga ba katsa braza ba zonga poto mais na kota ti wana na jongla bango na bima pe na benga bango ba otala nga bazaka na pa ba proche na ye ya numéro suka o ndenga zalaka na sosa na Paris atambola na bango
mati parce que nakomaya na suka nakomaya na page na ke nalingi na silika mais ba bengenga na bana mama oui yanga moni kuti sikono na siki te pose na siki na silika penza pe e bardo na bebisa nzambe mutaza kasoko lo bingu etika ni mwana na nzambe te na ko ba wile lolo ko non nzambe te en tout cas on a pas tout à changer mais c'est fallu pas selon l'entourage na yo il faut savoir que e bon ba mam na bo sangsanga na karinte pour moi ne ba sangsanga bisona ba mo ba la sanga ke ngana niveau moko pour moi na mo te fallait ça l'émission sakatanga komunanga et là on manque ka fali na ndo manqué si na manqué fali 4 et demi bo sani batu nyonso balandi tozongela invité na biso comme ça tokomeka pe ko analyser so ensemble après cet appel toyoka ndeko ndenge aza kopesa ba préoccupation na ye photo tout na ye. Allô Julia? Oui. Voilà, obande koloba. Parce que million maman wana tangu maman na boka abota ba grâce temo. Karina zalakate, tama liko boko na bana na ye. Karina zalakate, maman na moni passe pas Karina ko. Page. Cynthia akina otika Cynthia akina ka ba Karina. Karina yemo allo? Tolanda yo loba. Tolanda. Allo? Allo, allo. Allô? 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 Oui, Tolanda Oloba. Allô? Allô, Toko Yoka Loba. Ah, réseau trahir Bisso sur Internet, bon comprendre. Je dis merci beaucoup. Après, à l'équipe présidentielle, là, je dis merci à Maman Fanta Fofana. Pourquoi pas à Bibi Chou, Motema Cédric et Makela. Merci beaucoup à Toussaint Bumba Lisso, il est motivateur, coach Emmanuel Kalonji, Maman Magiembo, je te salue, je dis merci beaucoup. Nabande Konyo Soba Soutenaka héritier Iboula, prenez rendez-vous, c'est 23 mai à Olivert, Bokozua. Botano Sports Oyo, Nenge Togoyamba. Nestlé, Nengetoroyamba, Victoria, n'a pas source d'information. Mon amour est tellement joli, une chanson a des belles. La cha-cha. La cha-cha. La cha-cha. Let me go to my class, the cha-cha. Let my Je dis merci beaucoup à Lida Papa, à Lida Mavouba. Je dis merci beaucoup à Claude Loukebakwe, l'homme de jugement. Je dis encore merci beaucoup à Bandekonyo Soba Kolanderité Iboula. Drisha motomètre Bebazi Beba. Oui, allô? Allô? Loba Toyoka yo, Loba. Donc, il passe sur ta page. Ayaka kotala Karine abi pesa nga mwana. Si ta page yemo azaki pembeni wana. Si ta page tambola na Amerika mwana ne partout. Karine azo mwana wana na Amerika filimango. Beto bebani na si ta page akeko kosa nini yeta lesa wana si ta page. Eza ndenge na ye. Chancel Mbemba asala dépense bele pour na Karine na vie. Mais tala lelo ma finga Chancel Mbemba na mwasi na ye. Héritier Wata. Tala mo bola bela sala héritier Wata. Meriam Iwete, batu nyonso kaka bazalaka mabe avec Karine, batu nyonso kaka bazalaka mabe. Ozomona? Kofi Olomide nasala alinga akomi kikamera na Karine, batu nyonso batelemela ye. Na groupe Kofi Olomide WhatsApp bakima. Bafani batomboka balongwa groupe wana likolo Karine kaka. Bamona ki amutu moko Karine moko ayeko détruire. Kofi Olomide ayoka te. Ozomona ayoka te alanda batu wana babitela sunga mwana mwasa tika ka yemo watu bakima kiwa ba baninge sute bafe baninge sute ke Kofi Olomide ayaki. Nzoka nde ayaki po pa mutu moko pa ndoki moko boye ako boma carré ya papa na biso ako détruire papa na biso Kofi Olomide. Mais ozomona Julia mwana wana aza amade Karine o eza poto mwana Afrique kuna batika ko eza poto awa eza poto kuna Afrique kuna tambola kateme awa okotambola kaka po amungama no azate kuna kana kotinda bato kino sombela ka bageso ana poto otinda nani
Julia. Bon. Julia, vidéo oyo ko circuler oyo Karine aleka na émission ya Actu du Net na uti ko tia yango pe bandeko balandi mais kolandi sama kolanda o Karine akoloba atata ko condamner. Allô? Allô? Oui, allô, toyo kayo ozolanda nga? Allô papa. Ozolanda? Allô? Allô, ozolanda? Donc, il faut comprendre la connexion à moi ma bé. Mais quand on a une vidéo, on est collègue, on est circuler. On biso tout le monde, on va te belé batali. Mais ce qui est ok, to landela to yeba. To ngane poser Julia question oyo. Après ça biso be éclaircissement parce que maye ningana pas mbaté. Tant maye ko ningana, c'est qu'il y a un problème. Parce que Rolanda Mathieu Karine Mokonzi tanga koloba ke lelo sotinga na garda ba relation bien tena faire rigola, c'est grâce à Koffi Olomide ndenge ba yemana Koffi Olomide. Est-ce que c'est vrai? Parce que tant Karine Mokonzi koloba ke za mara mususu ba tia ko silika mais bato bande ko pekisa ye. Il faut to landela mot par mot to yeba ezana ba wi clonini to ezana ba contrat nini to maloba oyo Karine Mokonzi ba sala ba pour parler mona Koffi Olomide o ngai na yo te okolanda. Oh ngai na yo toza ba fan, oh ngai na yo to ba mourir à kilti to ebité. Il faut to yeba makambo wana nyonso. Invité yo aza ko benga, peut-être bandeko ba o kansaki na ko kosa, a ko benga. Donc a ko benga. Donc to yambaye. Allô? Donc connexion vraiment ezamabe. Donc ezo senga na biso to yeba ko landisa. Toyeba makambo ngo za ko kende ndenge nini pona makambo toyeba ko kende ndenge nini ezo ko senga nini faut ko poser ba question ko yeba eloko nini o za ko réunir entre Koffi Olomide na Karine parce que i a to ki ke ba lobi ke Karine a ko bebisa a bebisela bango Koffi na Karine na za mukolo c'est Koffi Olomide kotala kolandisa makoto musuba ta Karine pe babi ke Koffi Olomide abenda Karine Makambo. A benna moto parce que internet eza radio te, TV eza radio te plutôt internet eza église te babi ke a benna moto. Yango photo vérifier to yeba. Parce que babi mukonza mboka aliaka nyamalito imokote. Il faut to landela la source to yeba. Via connexion za ko trahir biso. En tout cas, c'était prévu to zoa. Vraiment to passer na duplex o na madame auto solana ye. Parce que maï et n'ingana pas mbaté Karine peut azamwa na mutiete. Parce que Rolanda vidéo oh ya Actu du Net. Oh Karine Mokonza ko bimisabi que l'artiste est mal entouré. Alors bien makambo alobati. Mais Rolanda sama so bat bimisi ba vidéo oh ba ko talake par rapport ya ba dire na ye na par rapport à makambo ko mikoloba malelo. Oh lelo Karine chemin oh Karine Mokonzi embrasser. Pour la artiste, est-ce que l'artiste a considéré Karine Mokonzi? Est-ce que l'artiste a retiré Karine Mokonzi na place naye ou bien ils ont entourage artiste peut ba ko boya par rapport na ndenge ba ko loba ke Karine Mokonzi aza caméléon? Est-ce que est-il vrai? Notre Rolandela to yeba à la source biso to batu oyo to bande ko lobela pe Karine Mokonzi to lobela ka est-il lelo? On va venir faire les analyses. Il y a les points sur les îles. Il y a place point positif bien, négatif la conclusion pour une reflet éclairé tout c'est pas d'ici il y a un problème directement non, il faut nuancer les choses, il faut balancer. Et place nini oyo makambo ezotambola bien te parce que ce qui lelo Karine Rolobate ce qui relation na faire rigole beba et ça par rapport ya Dobolo King est-ce que c'est vrai Karine Mokonzi basolo na fait rigole lelo est-il vrai parce que na domaine ton nzela o Karine Mokonzi a entamé est-ce que et gérer l'artiste a accepté Karine Mokonzi, vrai ou faux? Parce que non, ils ne sont pas d'accord avec elle. Même si autres mais tu vérifier, tu as une source d'information.
un journaliste aza mutu investigation il faut que luka koyeba problème o eza ko briller zanine parce que Karine mokonta ba sona mama oui va Karine azoloba bien que mutu ko pelisa moto makambo o eza Sandra Kazadi na ba audio o ebimaki siko photo landisa ma koyeba. Merci beaucoup à Luda Christophila à l'aspect des États-Unis, pourquoi pas à Lucas Chiquito, le patron silencieux Motema Ariane à la Chocolino. Merci beaucoup à Pascal Mora Banon à Motema Ginette, tous vous. Merci à Toumati. Merci beaucoup à Papi Pambou depuis l'Afrique du Sud. Merci beaucoup à Mokonza Mboka, le tout-puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Bruno Loubi Kambonga propre. Sandra Wangata maman na Petit Brown Junior. Et Broly Diza match. Merci à Joffy Senzungu Yamen. Mote Marit la cadette Nzungu Yamen. Papier Kofo. Est-ce que Makambo ezako kende? Tokolandi sama. Poto yeba. Maye ninga na rapamba te Kofi Olomide c'est un grand. Soti ba ko beba matol. Tolandi na vidéo wana Karina ko loba bien. Ne bayoka na vie nzembo wana ekokota na album Legend to achango na plateforme na achango na chaîne YouTube na ye comme ça bandeko o ba soutenir pe Karine balanda ngo kuna mais ça complique et loko o lobama na kati wana biso no to ebite biso to kenda tina porte ndako Kofi Olomide pona ko sepela na nzembo Kofi Olomide ba yemba na Karine Mokonzi to ka pe ba critique bandeko nyonso ndenge ba critika yango. Mais lelo o Karine a tomboka bato balobi est-ce que zo futa Kofi monnaie de singe ou bien Kofi ne muta futi Karine monnaie de singe. On va en discuter, on va parler pour comprendre. Tu auras été invité na duplex na biso na invité na biso mukolo lelo mais to ko zongela ngo lisusu ata lobby pour na ko expliquer na bande ko nyonso. Merci beaucoup à maman Mavechungu mutete la solo maman na Hardy. Je dis merci beaucoup à Julia Florida maman na Jancy. Je dis merci beaucoup à Agence New Cargo Africa. Il y a madame Ariana Ariette plutôt Ariette Lukala na mon gérant Nabiso papa Isidore Sylvangi pourquoi papa JP Oba Kolanda biso. Merci beaucoup na bande ko nyonso o bazoti vraiment te Kolanda héritier Ibula Muyaka na bango nyonso. Merci na groupe FG fan soutien monde où ils a composé bongo na Shérif Kachiko Jean-Paul Binda Mastaki toza bongo na Senga la Césarine toza bongo na Shérif Kachiko Jean-Paul Binda Mastaki Mami Ekenge Senga Césarine la Gauloise Nuage Merlin Foursi Kabessa Alain Manzenza Guy Zimo Saint-Mwamba Soko lingo kota na groupe FG Fan Soutien Monde Oroti ko contacter bango na 0033 641 94 66 90 0033 641 94 66 90 Orozwa bongo Guy Denise Wazawana Oyo akopesa yo un peu d'éclaircissement par rapport au adhérer na fan club fan soutien monde. Je dis merci beaucoup. Je dis merci beaucoup à Tansia Matondo. La camélisation, je te salue depuis les États-Unis. Tansia Matondo, la camélisation. Là directement, je vois Blaise le Padre depuis les États-Unis. Merci beaucoup à Claude Lukebakweno, garçon de disque et l'homme de jugement. Prenez rendez-vous le 23 mai na Oliver Bozalawana et Kosala bien. Ba surprise eza tellement belle. Nena lobaka souvent moi héritier Iboula avant ya ko terminer émission lelo. Je dis merci beaucoup à Dali Iboula maman Mokonzi maman na d'Alex et Daniel. Pourquoi pas na musée na sima caméra malgré Elvis Pocholola Kimi. Merci beaucoup aussi na Hervé Bossi Tampen, il faut sentir Vedi vraiment aisance et puis Tolomo.
Nena lobaka souvent merci beaucoup à maman Rosette bandeko tout balingaki mission mokola lelo baloba merci beaucoup à maman Rosette nandenga sela biso chaîne kitoko Congo Température abala polémique na bandeko tout ba koloba ba bloquer chaîne oyo o ba koloba ya ba rolandela chaîne o en tout cas biso to ko sala kaka nde musala na biso tomonani soki nzambe azongi na note play natie botalelanga Congo Température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo Température, et na mo pepa sika, ya dobina Congo Température, et na mo